Voilà, bonjour, bonsoir Balandignon, soit des shows Denar TV, merci Nabao Balandi des shows Denar TV. Papa, maman, Simba, Nabokepi. Tu es tout le belali Kambuya, honorable député ya FCC, Aibi Chombo, Aibaka Chombo, Aye Koiba Lissus pour la deuxième fois, Bangwetie. Alors, sans plus tarder, Tozo le Belango dans quelques minutes. Nazo laksao première vidéo, Omona Eloko Nini et Bandaki, Pobaya Kokanga, honorable député, car on moni ba bloqué wana na niveau ya veste na ye, baza député FCC, honorable député FCC. Bata FCC, na ebite, mususu balaksa ki a mama moko ayibaki soki ba bijou ya nani mususu kuna na FCC. Toza nango posa te to nga lobela biloko to simbi ba preuve na ba video. Landa nanu image e bongo to zonga to pesa yo ba détail to landa. Pause. Omoni ndenga azoyiba wana vola na étalage. Azoyiba ba téléphone na kati ya maison. Wana tanga azoyiba ya yebaki te vidéo caméra banda ekozwa ye. Landa image très bien au comprendre eloko nini azosala, c'est-à-dire ndenga aza wana aza koyiba to landa. Voilà, c'est-à-dire, il y a un banda qui a une caméra et mais chose grave, honorable député FCC, azonga ki pour la deuxième fois aya koyiba, nde kote baki ko kangaye. Or, tango yaka koyiba, wani za vidéo ba garda, ayibaka déjà elongi na ye ba bomba tout consort, bref, ayaki koyiba pour la deuxième fois. Baye ko kangaye tola. C'est monsieur. Moi je pense. En français, il y a raté R à bouche. Omoni buzoba nenge zo sala bato. Tango honorable député azoyiba, mais boni population il faut yiba. Tango nzala ezo beta topé manque de maîtrise pour na kozanga peut-être na yebité pour ba député ba futara bango. Tango un député azoyiba mais boni population il faut comme akuluna. Tango député azoyiba mais boni population il faut qu'il ko buka ba pilone pour alia. Mais c'est ça. Parce que mutuloko la député ndenge ba kangie na ba bilamba taka nde ba kangie na veste wana ziana la so vidéo au mona ndenge ni ba kanga ki ndenge bazo tombola yi. Mais isali mawa passe na son. C'est-à-dire tango manque de moyens zo frapper na ba autorité ya mboka ba komi ko yiba. Et bon, au petit peuple, fois salani. Mais voilà pourquoi petit peuple a détruire Pemboka. Dans son tour, ou bien à son tour, il faut y pas bouka ba pylône, il faut bouka ba poteau de l'électricité pour qu'il il faut pas payer ba câble. C'est ça. C'est-à-dire pays ou bien, comment dirais-je, mboka ou ezangi ko pesa peuple na ye musala. Mboka ou ezangi ko pesa population musala. Ya dégâts sur dégâts. Landa vidéo mon ndenge sukela ki honorable député Mawapas na soni landa vidéo tala tolanda. Chef.
Pause. Et Salima Wapas, Nasoni Tandingi bazo froissé député. Na kati ya camion, bazo froissé yena ba veste. Un député. Bon, ceux qui population a qui baba, je ne sais pas, ma bende ou bien ceux qui coronière, ceux qui biloronine. Mais c'est tout à fait normal. Parce que nzala soki l'équipe dégâts et kokota na mboka na ba degré tout. Mboka na biso koti degré ya moyibi na ba degré tout et koti si vol, crime na ba degré tout, manque d'employement, manque de travail. Population azana bouloté. Yango batu ba komi ba kuluna. Batu ba komi je ne sais pas ba groupe belé o ya ba ninja o ya ba américain o je ne sais pas ya ba chinois batu ba formé ba groupe moko ya ba bandi ba voyou et belé na ebité na époque ya Mobutu makambo ezalaki te na époque ya Mobutu yebaki o nde banani boko bandela wapi parce que moi ndambu ya vie ezalaki mais actuellement ça ne va pas. Tolanda vidéo. Papa tiens madame Maboko, kanga grande Maboko ayoka mwakende. Voilà donc on a gagné l'axabino moi mon cœur rapidement yango wana avant to kotsa ba émission na biso donc député honorable député FCC Ayibaka Chombo abatuka rande na lakisio na première image awa tu vois pause omoni ye wana donc Ayibaka téléphone wana akenda na ye Ayibaka yesko abimisi kunda asali kunda na ye ndesika oyo abanda koyaka koyiba asali nganda na ye ya koyiba bachombo nde awa ye abosani ki Ayibaka ya liboso bazalaki distrait bamonaka ete akende asova député alobi te coin wana ekomi kunda na nga ekomi kunde ekomi coin na nga ya koyiba babord yango azongaki ya koyiba lisu pour la deuxième fois cette fois-ci aye en veste un voleur en veste alati veste propre ya yebaki ke image na ye si etikala ya yebaki te ke balukaka ye tango député aye paf banyembi député bazongisi image na ye ya kala ndenge ayibaki Chombo ye wana banduki bake na ye esali mawa passe na soni voilà eloko tenga to lakisa bino yango wana yaya tango mboka makambo ezotambola bien te eloko moko pete ko marcher tango député ayibi bo et puis tango député ayibi ye ba olakse na TVT na laksa ebino oya bandeko babukaki ba pylone babukaki ba poto à courant tout ça bibende à courant boye kotanga ba article belé mais ye loko aza député article ezalate okomona kande bakene na la police wana apopoli veste na ya matimutu kakenda esuki bongo député honorable et en plus FCC ba osale loko te FCC ba osale loko te mais ce qui paisible citoyen peuple ayibi ale boko ya kotangela biso ba article ya kala ba Belge batikaka yango wana boko tanga ngo nyonso ebandeli tisuka po population ayibili bende esali mawa passe na sone bongo député sikoyo ndeka na yebso mweka nde to olaction na image boy esa na ngwe loko te ka nde ba okene na la police wana kokoma na la police apopoli veste na ya mati voiture akenda ko esuki wana c'est-à-dire toza na pays moko to gouvernement moko ezobomaka ka population so bakangie boy baketia na makala makala wana batongeli yango kaka simple citoyen eza pona bango te so oke na makala okukuta ndenge population ezokufa na makala ondima te bato bazosila na makala wana na ndenge ya moke te pona nini ayibaka libende ayibaka lutu oyo ayibaka cigarette ayibaka linzanza miliki kaka biso nde toza na kati ya makala petit peuple mais bango pouvoir wana oyo ya bango ndenge baza wana bango baana mabete ba criminel nyonso o baboma ba congolais baza libre en air de salaire actuel bango tout libre bazo seka bazo continuer koyiba ba continuer kopier mais ba paisible citoyen soki ba kangi bango na un petit problème makala et sali mawa passe na soni tala côté député ake kosuka député ayibaka biloko ya batu melelo pe esukeli mais to ebi ke ye ata ba kangi bo ba sali lo côté mais eloko tolingi to laksa bino kaka bomona tolanda
Voilà, merci beaucoup. Donc, autre tout le bangoana, député yewana, abakoli biloko abatu, vol en étalage. Mais sauf que yé loko azamuta FCC, quand nde ba okeni na ba jeep wana, monde ba kangie na kingo, nde ba okeni ka na jeep wana, kokoma kuna na la police, ba tiki yake na endako. Et en plus FCC, ba osaleni, ba osale loko te. Mais loko epesi passe poto lo belango, soki ba kangi peuple boye, ba kangi petit peuple, direct ba ke boaka na makala. A osamba te, ba ke boake na makala. C'est-à-dire mboka wana yaya et beba déjà, et sali mawapasi na son. Merci beaucoup. Partagez votre émission, aimez, commentez, que ça va bien. Et Zalaki Abino, humble serviteur. L'homme de bonne foi, Zala Bronché, émission Zakoya. Ciao.